Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi on a terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bon week-end na ba nyonyo so magazine na biso KNB za toujours wana pona ko informer bino pe pona ko lakisa bino ba vraie réalité ya Kinshasa. Toko fond la journée na biso ya mokolo ya lelo na elema oyo. Adolphe Mozito na Martin Fayulu bazonga ki lelo bolana na reportage oyo. S'il te plaît. Kaka ndenge ezalaki prévu Martin Fayulu elongona Adolphe Mozito après plus de 4 mois oyo bazalaki bloqué libanda ya mboka suite ya malade oyo ya coronavirus lelo oyo ndenge ba prévoyaki ke bazonga na mboka bazongi na Kinshasa ndenge ezalaki prévu botala awa arrivé na bango na aéroport international ya Njili esika wapi ba cadre ya parti ya ECD ba cadre ya Nouvel Élan elongo na plateforme ya Lamuka bazalaki wana pona ko accueillir bango na salon d'honneur ya aéroport ya Njili. Sous Lamuka, de tous les Congolais, on vous souhaite vraiment la bienvenue au pays. Comment? Ils sont bloqués là-bas. Bon, enfin là, vous avez vu, le président est là, donc tout se passe. C'est dur, mais on va y arriver. Donc bonjour à tout le monde. Bref, je ne vais pas rester longtemps. C'était juste pour vous montrer ça. Après, on va passer à d'autres choses. J'espère que vous allez bien partout dans le monde. Ceux qui ont travaillé des États-Unis en Europe jusqu'à Kinshasa. Enfin, bravo à toute la team. Et puis voilà. Donc on se revoit tout à l'heure, probablement Libanda. Et puis c'est bon quoi. Libanda pe bandeko bayaki wana ba militant ebele elongo na Mike Mukebai Prince Epenge pe maître Nikoma Yengele bango pe ba mobilisaki batu bayaki wana pona koyamba ba leader na bango ya Lamuka Bolanda. Merci beaucoup. Bonne ambiance, il y a un guide dans mon mot, il y a un sens unique, il y a un majorité, maintenant il y a 4 il y a arrivé à Martin Fayulu, à Cordon Mozito, il faut marquer le début à l'histoire. On y peut payer belé, oui, mais ça, notre peuple a dicté un comportement
président élu Martin Fayulu. Premier message au peuple en paix, ça est, président Fayulu Oye, mais biso na Kabila toko solola. Donc, premier message au peuple en paix, ça est, dialogue et athée entre M. Kabila, M. Chilombo, na peuple congolais, puisque le président Fayulu, il doit cesser de se considérer comme président Fayulu. Il faut comprendre que derrière lui, c'est 80 millions de Congolais. Alors, ce qui dialogue et allie est entre 80 millions de Congolais et non bateau bayibi vote. Et on dit bateau bayibi. Deuxième message et allie, président Fayulu, il faut comprendre que le peuple congolais a vu conscience que Moki a occupé. Solution et allie, libération à Congo. Solution et allie, accord politique à est-ce que vous dites biso sur la miyibi? La réaction à peuple. Donc, Olimbi, dialogue bien, Moutounios, Akosorana Kabila, Ali contre peuple. Moutounios, Akosorana Kabila, Ali Nangambo ya Kaga. Même Makambu ya dollar, même Makambu ya sécurité na Est, même Makambu ya Nzala. Voici là un seul rendez-vous, libération ya Congo. Lukate dollar et kita dans un système d'occupation. Encore Lukate dollar et kita dans un système ya bamiyibi. Ya boete. Na bomoni na tinzambala ya pembe, na che chapelet ya pembe, na outil hôpital. Na kiti pour être sa peuple. Donc comme une phase moko, peuple faut que ça va leader là. Ya boete. Vous comprenez très bien. La dialogue nécessairement dans Congo si ça va ton succès. Vous avez fumuto tote. Abima na pete. Na ma dialogue asilate. Vous avez ba bino chibala. Na ba la succès ba pati feke. Na ma dialogue asilate. Si comme il dit Fayulu sila. Et donc, le gouvernement de Martin Fayulu, le président ennemi, quand on a un nouveau combat, une nouvelle lutte, et comme Mabiso, la libération à Congo, donc il va monter ça, va quitter le monde entier, va constater chèque na bamo. Va va cacher chèque na bamo dans le dialogue. Il y a mon peuple est belé, et il s'est commandé à peuple. Moi, je Martin Fayulu, dans l'uni dialogue, il y a un Yibi, na occupant, dans l'uni libération à Congo. Kozamboka na kimanya sote mapesa kukomalisha mekuu eza nasema velo za kukomalisha kisku bakubana kukomalisha yana masasi boni mali au tunaweza kukuletea tatame basi na baba mwana hata pete masasi wanasema baza kwa masasi kisira kukomalisha bamoko donc elo na respecte kwa mwana so so respecte kwa baba merci na ko babeki sasa moko kupesa moko moi je oblige masini. Après awa cortège ezalaki dirigé na Sainte-Thérèse et sikawapi meeting moko ya monene ezalaki prévu oyo wapi Martin Fayulu elongona Adolphe Muzito bakosolola na population na bango oyo batikaki il y a plus de 4 mois. Kinshasa et l'équipe partout. Cinquième réunion au Conseil des ministres et Salemaki lobby vendredi 21 août 2020. Boulanda on a compte rendu à porte-parole et gouvernement Jolino Makelele. Compte rendu de la 45e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 21 août 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 45e réunion du Conseil des ministres présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les points ci-après figuraient à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication de son Excellence Monsieur le Président de la République a porté sur 1. Le rapport de la réunion du bureau de l'Union africaine. 2. Les menaces contre la personne du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix.
3. La situation à l'AMIBA et l'audit de la SACIM. Et 4. Convocation des États généraux de la forêt. 5. Règlement des différends commerciaux impliquant l'État. 6. Mise en place de la zone économique pilote de Maluku. 7. Soutien au service national. Et 8. Compensation des manques à gagner en faveur de la Régie des eaux et de la SNEL. S'agissant du rapport de la réunion du bureau de l'Union africaine, le président de la République a informé les membres du Conseil de la réunion du bureau de la conférence des chefs d'État avec la participation des présidents des communautés économiques régionales, CER en sigle, où il a été examiné notamment la question de la riposte contre la Covid-19 sur le continent et celle ayant trait à la tenue des prochaines réunions Union européenne, Union africaine, États-Unis, Union africaine. 2. Menaces contre le Dr Mukwege, prix Nobel de la paix. Le chef de l'État a tenu les membres du Conseil des ministres informés des intimidations, correspondances haineuses et menaces de mort dont le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, faisait l'objet à la suite de son plaidoyer en faveur de la paix dans l'Est du pays, en proposant la création d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de juger les graves crimes qui sont commis contre la population civile. Règlement des différends commerciaux impliquant l'État. Dans le souci de rassurer les investisseurs qui acceptent de s'établir dans notre pays pour y exploiter et entreprendre des activités commerciales, notamment dans les secteurs de mines, hydrocarbures et infrastructures, le président de la République a encouragé le règlement pacifique et transactionnel de différends commerciaux opposant la République démocratique du Congo à ses partenaires lorsque les conditions sont réunies. Point d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre a fait part au Conseil des ministres des faits et informations ci-après. 1. État et administration du territoire. L'état d'esprit de la population. Il a été caractérisé par la reprise effective des activités religieuses publiques au 16 août 2020, et ce, à la grande satisfaction des fidèles. L'accueil favorable des missions de contrôle confiées à l'Inspection générale des finances. L'exaspération des parents et étudiants après le déclenchement des grèves des enseignants membres de l'APUKIN, de l'APUPEN et de l'APUKIS. Le risque des conflits communautaires dans certaines provinces à la suite du dysfonctionnement des administrations provinciales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a reçu un groupe de députés provinciaux à ce sujet, venus exposer leurs préoccupations concernant notamment le retard de paiement des émoluments. Des solutions à ce sujet sont en vue. Situation sécuritaire. Les principaux faits saillants ci-après ont été épinglés. Déplacement massif de la population locale à la suite des affrontements à Fizi entre des éléments du groupe Mai Mai Yakutumba et celui de Bilosé Bichambuke. Enlèvement d'un agent humanitaire de l'ONG World Shield à Lumwe par les mêmes Mai Mai Yakutumba. Nécessité pour le gouvernement d'assurer une meilleure prise en charge des miliciens Codeco rendus aux fins d'encourager d'autres redditions. Nécessité pour le gouvernement d'accélérer le déblocage des moyens nécessaires pour la prise en charge des rendus du groupe armé Mai Mai Malaika. Situation sécuritaire générale. Le ministre de la Défense a indiqué à ce sujet que la situation était généralement calme sur toute l'étendue du territoire national, en dépit des attaques çà et là des miliciens et autres groupes armés contre des civils et des positions des FARDC. C'est le cas des groupes ADF à Beni, Mai Mai NDC RL Gilbert Bouira, des FDLR, Codeco, FPIC et Chiniya Kilima. Les faits saillants ci-après ont été relevés à date.
Les FARDC sont à la poursuite des miliciens ADF, auteurs d'une attaque au village Moussenga à Rouwenzori. Reddition massive de près de 334 combattants Maïmaï NDCR, El Gilbert Bouira, avec armes et munitions. Au total, 487 combattants rendus sont regroupés à Rumangabo. Il y a lieu de veiller à une meilleure prise en charge de ces combattants afin d'encourager des redditions. Les troupes zambiennes ont effectivement quitté les localités de Kibanga et Kalumbamba qu'elles avaient occupées pendant plusieurs mois. Dans leur retraite, elles se trouveraient à Kanyungo, à 150 mètres de la borne posée par les membres des délégations zambiennes et congolaises sous la médiation de la SADC. La 10e session de la commission mixte permanente défense et sécurité, clôturée le 13 août 2020 à Lubumbashi, a salué l'engagement de la SADC à cet effet. Gouverneur de la Banque centrale. Point concernant l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange. Invité au Conseil des ministres à exposer sur ces sujets, le gouverneur de la Banque centrale a donné les indications suivantes. 1. Marché d'échange. Cotation franc-congolais dollar américain. Le marché interbancaire a connu une variation nulle de la semaine allant du 6 au 13 août à celle allant du 13 au 20 août 2020. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 44e réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 août 2020 a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Point saillant. Le prix du test pour les voyageurs a été fixé à l'équivalent $30 américains. Commencé à 12h20, la réunion s'est terminée vers 16h38. Je vous remercie. Asbel Fadek, ezali femme en action pour le développement communautaire. Ba format ki ba mama na misala ya ndenge na ndenge. Hello Penza, toujours viser l'autonomisation ya maman pour batobele les deux bakomika kana na sima mobile nanga apesa kanga mbongo ya boya alors que mibali pe bakomi kosi ka bakomi ko baye biso yo kaka mbongo senga à gauche à droite alors formation oyo ezo ko faciliter maman azala indépendante akoki ko sala yemoko na moi 10 000 francs to 5 000 francs na ye akoki yemoko ko sala savon na ye marque na yemoko ko sala Sephora, Deborah, Nathalie je ne sais quoi, mais et qu'on permettre à Azala na bénéfice EBD et puis Azala indépendant et à subvenir na besoin de ce soit pas au yamo baniraye. Message important na kokopé c'est pas ba maman Isaac il faut que vraiment tous à tout élément tout longola na mitu na biso les fait que tout bakate ceux qui papa azate na okika koki ko avancer ceux qui papa azate to bi ko liate il faut pas que papa mon akete na zanga mo te na zanga to ko azo edinga na kende liboso en tout cas on a papa ta comment na ke oui on na zanga mo te donc tozali ba mama ya Fadek en tout cas Fadek ezo aider biso to uti na formation ndenge ni to ko sala savon en tout cas nga nazui un plus parce que naza veuve osunga ngai pona bana na ngai en tout cas Fadek ezo aider biso makasi pona misala o azo lakisa biso pe biso ba mama tozo zwa mayele o tozalaki nango te tozo bakisa un plus ezo aider biso na bana kotengisa bana kolesa bana vraiment Fadek ezo aider biso makasi. Et na sepeli mingi na formation na moni formation leki malamu et balakisi ndenge nini mwasi esengeli azala autonome ke akoki ko créer liloko ya ye moko entreprise ya ye moko oleki a dépendre na l'état oki akoki ko créer entreprise na ye po esunga ye na libota na ye balakisi biso ko sala savon et antiseptique et leki malamu eza kaka pona ba mama te même na ba jeune fille mutu nyonso asengeli sala parce que mwasi esengeli azala utile na kati ya société.
Beltesco kaka na souci ya kosunga population asaleli bino bakaye ya upe ba stylo Simba. Beltesco toujours na souci ya kosunga peuple congolais et surtout que classe ezongi donc ba memeli bino bakaye ya qualité supérieure pe ba stylo Simba pona kosunga bana na période scolaire oyo. Bakaye ya oyo ya Beltesco yango yeye déjà déjà sur le marché oyo ezali cartonné toza na lignée na quadrillé donc eza A5 bakaye registre yango eza lignée quadrillé ya kana magasin Beltesco na Zandu okuta bakaye nyonso tu ezali ya 100 feuilles quadrillé lignée ya 48 feuilles quadrillé lignée ya 24 feuilles quadrillé lignée ya 12 feuilles quadrillé lignée na bakaye registre nyonso ya qualité ya malamu ya A4 na A5 tobo sanaté toza ba stylo Simba stylo Simba yali stylo moko ato okuwe isi yango ozwi yango yango ezokoma. Vraiment Beltesco mosungi ya mboka somba bakaye na ba stylo oyo partout na République démocratique du Congo mobimba pe na moins cher. Coordonnateur ya magazine KNB Jimmy Mukendi a lancé programme ya Sika Coaching na Lingala. Bolanda kayango chaque jour na 21h na chaîne YouTube Jimmy Mukendi le coach. Yo moko il faut koma meilleure version ya vie na yo okoma qualité ya kitoko ya vie na yo na milieu des affaires na milieu professionnel to vivara yango na vie yeba yango ya liboso que il faut s'attendre à ce que ba chao bakal baboya yo ba diminuer yo ne langage ya Congo lobaka ce que monique na vie na ba komi ko bloquer yo bongo. Sache que tu commences à devenir important, tu commences à progresser et je dirais mieux, tu commences à faire peur. Donc, na mutu na déjà, ceux qui attaquent bandi, le que na commis important, na commis constitué danger pour na batu. Sois conscience, ya gozala déjà aguerri. Vous gagnez lorsque vous refusez de vous battre avec des personnes bornées. Ozali ko gagner tant ozali ko boya ko discuter ko soana na muto aza limité na bongo na ye. Si toi tu es dans ta toilette et que muto ali bana ye ayibi yo bilamba soki yo landi ye ya obima normal obima muyibi simple mais yo obima mutali bonga parce que obima sans bilamba. Donc mutu muso ko le kana ko finga mutu muso ko le kana buzoba eza terrain na ye alingi amema okuna ko landa yete et puis so ko landi yete et swaka. Merci pour vous allez continuer ko landa programme na biso o ya coaching o tolobi coaching na lingala to ko beta masolo ya entrepreneuriat to ko beta masolo ya ba motivation to ko beta masolo o ko changer vie na biso na lingala parce que chinois tangi sakana ki chinois français atangi sakana français nangena loba américain atangi sakana ki amérique artiste mo lo bango te américain atangi sakana anglais langage na yo facile et que ça là que on comprendre makambo clairement objectif na biso eza tokende na ba o basi ba bonga te po ba bonga lisu bien te objectif na biso eza biso nyonso toto mwana nzela moko ko vivre ezapé stratégie. C'était moi, Jimmy Mukendi, le coach, pour vous motiver, vous booster à être la meilleure version de votre vie. À très vite. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Bakinois ba déplorer comportement oyo maman misoso bakoma na ngo ya kolakisa bana na bango ba papa ebele.
La plupart ya ba maman bakoma na comportement mabe komona soki aboti eki akabwa ina mobali wana. Mobali nyonso akolinga kubanda ko oblige mwana wana abenga bango nyonso ba papa. Soki alingi 5 mibali akolakisa mwana wana pe 5 ba papa. Nzoka nde azobosa na ki aza ko bebisa éducation ya mwana wana. Bakino ba déplorer pour na comportement wana boyoka ndenge balobi. Azobebisa mwana ti. Zo éducation malamu te comment mama koza mibali belé. Et nous sommes là qui savons ban. Et ban a wana ne ba mona bongo ba copier comportement wana. Na o mona pe mwana wana bando sala makambo wana po mona rango pa mama. Eza vraiment malamu te. Conseil on a repesa ba mama wana za ki basala ka yango te. Mama malamu ala ki saka bana nzela kitoko. C'est-à-dire ala ki se mobali oyo aza certain sûr ndé ko sala malamu mingi. Et puis ala ki sabana nzela nzambe ndé ko sunga ke. Tango ba banga nzambe ba ko tambula pe na boke binyos. Eza mabe parce que maman soko zo lakisa mwana bibale belé o lakisa epe lobi epe akoma bibale belé tant akoma linga bibale belé conseil ni yoko pesa akoyo kote pa oloba donc maman oyo yakala bango belé na ndako ba papa soko benga na ili bango soko kote yanga conseil na pesa maman o basala ka act wana basala ngote za mabe azo bebisa bana bana bakoma na bakokoma kaka kolinga ka mibale belé ni mama bango banda olakisa bango bango pe bamona ngo ni bien po mama pe asala yango bango pe bakosala yango eza malamu te conseil na pesa mama na basala bongo te mwana na okolakisa papa belé eza mabe eza mabe kolakisa bana ba papa belé eza malamu te eza mabe wala eza opesa bana éducation ya malamu te surtout pour la bana basi eza mabe makasi penza. Pour ceux qui ont la balle à base, ils ont papa, balle à base, ils ont un rythme, ils ont mis balle belé, les qui sont côté. Il faut que ça balle à papa car bon encore ici. Et maman, bah ça ma caméra batika, et ça m'a tu vois les gens au bébé ça balle. Au bébé ça va vie à balle, on ça balle à papa belé, ça qui sont côté. Il faut que ma balle à ralentir, mon coca, ça balle à papa bon que si. Comportement wana eza malamu te mwana azalaka kaka na papa moko ata kubuka bwani me yindi kaka zali papa moboti na ye donc bindo ba mama obosalaka bongo botika po oza ko bebisa éducation ya mwana na yo Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bozala ki ebele au rendez-vous pour na kolanda magazine na biso KNB soki bosepela ki na édition ya mokolo ya lelo tika topesa merci na équipe rédactionnelle na biso mobimba miti mafuta azalaki na sima ya caméra na tensieta na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kaka ndenge to message kolo abotikala toujours scotché branché na chaîne YouTube na biso Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino.